fini par les sons unis dans les vents pour l'indépendance. Fini ou sous, Sévère Atikaka Ndoki à côté Nabis, Lokapé, Afuta Tikenae, Bande Konangai. Par là, toujours bande d'émission, Mbote papa, Mbote maman, Binonyo Sobopé, Sarabiso confiance, vous allez naisser, vous allez belé. Au parleur, réaction, y est mingi, bandeko, batuni biso, question, balobi papa, moukendi mikolo, tout ça, mona, musicien, mokotomi balé, bazako katakovo, mbalam batiki mandefo. Et zui ba jeune so et zui batonyo so ba komi ko sala ngo jusqu'à naissengo mais pendant que toyebi que motali boma pour te ba délivrer ba kata kesu qui sous prétexte que ba esprit bazalara na kati ya motu mais boni moto normal sera kati ko volingi ko laxanini surtout que ba grand initié alors influence o zo ko ba ko laxanini papa mokendi fongola makambo pour que mokile baba sala mambo na ignorance te to solengo bobi ke ba baba surtout mingi bande ko côté akasa ba kata rapé ko vo batiki mande fo belé ba invokaka nyoso nezali koloba nini une coiffure spirituelle au lelo vous allez démanteler to rosuka wana te to robeta likambo o Italie ba mai na biso surtout que boyebi que likambo ya mami wata chose grave nous avons eu un témoignage yande komoro wa bengi biso oyo azwa elamba moko na mai nzoki ndezaki lamba ya sirène aya babala na e ti lelo abotate mais il a beaucoup d'argent mabotaka na mai c'est un témoignage que aujourd'hui torobimisango a bande ko to analyser pe boye ba réalité na marambo yango to mona le phénomène bande ko oyo balukaka kaka chel na suka sana bande ko msusu yabi makaka en retard ebi que non 4 heures ba chel ba silisi koteka bo permettre nga les termes pour na nini mona bande ko na ba yaka na ba jeep Borozwa explication bandeko batuni biso ba question wana batindaki awa to solo la paix mingi likambo bandeko bazako tuna na faire au bazali ko yoka likambo porter monnaie magique likambo ya multiplication d'argent et le phénomène code ya bazako comprendre ngote surtout que il y a des blancs même auto kanisa ke bayaka na mboka na biso kaka pona nkita nzoka ndepe bayaka pe koluka ba richesse apparemment il paraîtrait que ba utilisera même ba code na biso moko ya baye ozo kozala zo ko fréquenter bien ba mindela ngo bazako ya repa na ye to yambie awa na plateau. Après mission, il a eu beaucoup de visites et là, étiqué curiosité Nabiso, tu retournes ma question pour répondre. Awa, Ndeko Shekina, Mbote Nayo. Paix, amour, lumière, papa, journaliste et Mukendi, Mbote Nona Mokil Nabino et Mousouni. Donc merci beaucoup. Voilà, excusez-moi, on a attaqué directement. Vous avez été beaucoup qu'on a besoin de même pas mindele ton nengeni nous opesa bango ba secret ba komi mingi pingi pembe na yo bato ba nationalité nyonso to monyo na mindele likambo nini papa. Merci papa journaliste Mukendi. Premièrement ba bengi ngai guide naza simple orientateur chez nous le Bakongo to le Baganazali toadisi guide azali limité karaté na race. Toza ba gardien ya pouvoir ancestral ainsi que na kata spiritualité o en relais biso toza lempe universel. C'est là kuna ezota la telo poso. Est-ce que eloko o mutu chinois komona jaune est-ce que mutu mwindo komona ngo couleur mususu. Donc spiritualité nde ezo sangisa biso. Pouvoir ancestral na biso to côté ka yango te. Mais sauf que ne batuba yeba qu'il tire na biso coutume ezali âme ya biso baindo ezali biso baindo donc to côté ka yango te mais to salisela ngo batu moni na babiloko babikeko bakodia tout ça eza nini papa likambo nini. Vous savez aujourd'hui na kopesa exemple oyebi dépotoir ezali esika fulu alingala ba place babwakaka ba salité mais na ko apprendre yo dépotoir et gardaka humidité moko boye et puis soko loni ata masango na dépotoir ezalaka na vitamine makasi. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui il y a des gens au bakizaki biloko biso to garda pouvoir ancestral na biso pona ko soulager batu na ba cas différents. Batubakiza yango c'est la sorcellerie. Vrai ou faux? C'est l'idolâtrie qu'on fout que la bikeko. Maintenant aujourd'hui, batubasali recours wapi. Na mindele soki bazoya. Mais yo moko mukolo biloko zana nuko négliger yango. Ça dit que olingo sala logo neti ndenge nini. Vous comprenez? Eza fierté
bazalaki groupe bazalaki basina mibali bazalaki 5 sauf kende nako ba o baya ko sala reportage ba kokaki te ko sala news tu wana ba mona yango na écran parce que chaque batu bayaki na kana bango me ba oyo to simbanaki awutaki na Belgique bayaki po aza parmi batu o basalaka na musée o eza na Belgique Tervuren asalaka kuna puisque batu bamonaka na bango biloko bukoko na kati ya ba musée mais oko somba no pekeko ba charger lo yango opposé na kati ya temple na yo et ko salela yo ba makambo tout le bango même ba mindele donc ba entreprise ba nyoso ba sala pona ko betizara biloko na biso mais comment ça mais c'est ça donc etozonga mais c'est ça bango ba utilisaka nyoso oyo sauf que ne ignorance ndezo boma muto mwindo aujourd'hui même ba invention tozomona connaissance wana eutaki wapi eutaki epai na biso sauf que ne batu bazana lâche ba refi d'apprendre so est-ce que ça na 10 personnes awo wana mboka na biso oyo ba mipesa na kende ko yekola ba hiéroglyphe ba lettre oyo ezana kati ba pyramide wana ezana ba secret belé tala invention tout oyo bozomona lelo ba mituka ya boye mais bande ko na biso bandi makate ke ba biteko oyo ba code ya kesala ka toujours makambo pourquoi ba bengaki Égypte à l'époque c'est eza pays mo ezalaki pays moko souverain de nature ba code ya aujourd'hui code ya terme code ya nako mekempe ko décortiquer différence ya chaque eloko batu bayeba vous comprenez parce que en dehors ya code ya talisman ezawana place munele ayaki ko solana ba koko na biso croyez que ba pesi nyonso o ba pesa ki kaka juste chargement vous comprenez chargement na sens nini mundele ayeko sala talisman moko boye ezo produire pe de même ndenge ba koko na biso évoluaka mais yaye ezali na obligation ya carburant aye mutu akufi ami ya mutu kufarate ake a invoqué azui ami ya mutu wana aloni yango na kati par exemple ya moi trousse de secours supposant portefeuille et puis a commis ko utiliser comme voleur a détourner ka ba monnaie yo ozo matérialiser yango kana code ndengo mona ka bakundi mutu ba tie code do ba ko peso code oyo ko ba no manipuler ka mutu ami wana esprit wana or esprit wana po eyo kamela yo faut a exagérer ka yo ke ndenge mundela sala mutuka etambulaka na carburant non kasi même eloko oye asalaki ezalaka pousser ta mususu na ba condition okomona boye makila okomona boye c'est ainsi que ba initier o ba yambaki pe de même connaissances ya ko ça la pouvoir à précipitation wana ya ko matérialiser bien sûr mais ezana ba condition très dangereux na kati mais chez nous to gardaki pouvoir ancestral na biso to ebaki ke mundele bakoko batika ki na se biso tozana 999 na utiliser langage ya sommeil pour na kolakisa bango ke ya biso ezali rien que des principes à respecter parfois faut kozala na générosité yeba ko kaba kabolaka vous comprenez na kati ya circuit ya kodia tozali na boye o babengi kodia e pa na biso kuna kinyumba babongo tozali na bilamba eza ebele ba corne d'abondance ba trousse de secours ba connerie on mawe ba nkamba poche tout ça etikala ki po ba koko ba ebaki ke ba o ba ko vivre ba ko mona réalité ndenge mundele akoya ko balola figure na ye ya ko confisquer biso na biloko na biso moko to bima lokola bapaya est-ce que vous comprenez alors biso tozo salela yango à quoi bon tokota na kati ya niance ya bato bazwa kize yango pendant que ezolongola bato na ba pays étrangers ba ye awa pona ba bénéficier na o biso tozo tozana ngo na kati ya mituna biso tozana ngo comme pratique ya kosunga bango ignorance ti soko zali ignorant toboite esika soko lingo kende wana na butu il est nécessaire au kende wana na moi otala pona butu ke no kota tena mabulu ezali nini lelo oyo mutu il faut za na boyebi imitation eza partout tomoni mundele a inspiré na connaissance ya ko photocopier
to ya ba matière na biso azozwa awa akei abundani ko salelo ko moko ya qualité moko comme original tango yeko kweya na ba mindele mususu ba étudier kana kata original wana ba brandir pirate. Vous comprenez? Donc il faut savoir faire la part des choses, les vrais du faux. Vous comprenez? Donc tobo inabisote la modernisation oyo et bongoli et permettre bisoto se communiquer na batu baza musika. Mais ba makambo ebele peza na bokoko na biso batu muso banozala kaza na poto ayeko se retrouver à comprendre te mupepeni ne memi en Afrique. Mais bazwa ika dendika babengi yo na gauche babengi yo na droite ba tutsi dendika wana babengi yo 3 fois pe lobi kono zimo kano yebo. Soit aux na pays étrangers ba refoulé oyeko se retrouver à. Tout ça ezali ignorance et zotambusa batu na négativité wana. Mais biso tozali mieux placé pour na enseigner. To pona ko soulager bateau ba komi un peu désespéré. To bateau ba komi ta musuko mituna est-ce que c'est vrai? Il y a des vrais. C'est un peu difficile même nga guide chez kinana beta to lo genazali vrai. Sauf que bateau bazo mona ke bateau ba uti musika baye et puis baye pour Nazar. Musala na ko salela yo place yo ko yeba identité à kopesa ngai na respect à kopesa ngai. Mais pour l'instant na ko enseigner yo concernant babilo ko wana ozolobela. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu ça papa journaliste Mukendi. Voilà, mais là to bandeko pe mingi baza ko tambola bipai bandeko baza ko lela beaucoup plus na faire en ngoko dia et ça passi to ndenge nini. Mais ndenge ni ba étranger bazo zona facilité tout ça bazo lela pona yango ikoto wana expliquer malamu te. Étranger a azu yango na facilité te sauf que ndeki musuni et apprendre que azu yango na facilité. Étranger nyos tout ayaka na mboka batu na ko respecter na numibeko ya mboka wana. Mais il y a des gens, il y a des Congolais au baza mieux placés ko kota na mboka mutu même na flotte. Biloko ya bokoko na biso eza permis na mutu a ko respecter ba principe. Et quel est le principe à respecter? Supposant que nini ona ko pesa yo orientation au mutu azolemba na kozwa. Mais que mpe kozala clair nanga papa journaliste. Nini on a faire comprendre mokili comment est-ce que évoluera o batu baza na difficulté ya ko se retrouver comme biloko mais quand peut kozala clair nanga comme ça na éclaircir batu. Est-ce que vous comprenez? Ozali kolanda on azali koloba papa journaliste zala clair nangai nini on a ko éclaircir batu o izo rendre batu difficile par contre que bino boyambara ba réclamation biso tozala trop na tango ya ba ko respecter ba rite ko alimer ba fait sacré na biso pour na to apporter ba aide nini o ezo ressembler ba tout difficile bazwa na bokoko na biso to o baluki ko zwa bazo ko zongo te jusqu'à présent ezali nini. Est-ce que vous allez comprendre le contexte naza? Oui, mais bazo ta la tamsu ba luka kinde ko moko boye ya bokoko mais a komi pété bazuité c'est dû à quoi? Mutu oyo azuité mutango asali échec. Asala ka échec na ba raison ebele. Parfois manque de respect à ba principe. Parfois là aux hommes biso trop d'enseignement. Parfois précipitation. Parfois précision pena ya makambo tout ça. Précipitation. Aux hommes biso trop d'enseignement. Prenez vite ezawana mieux placé. Ozana posa. Supposant que mutu azana posa ya kozwa pouvoir moko ya matérialisation. Est-ce que d'abord ils allaient d'abord pour bande comme bazomi tout na bazo benga papa Mukendi so qui to lobi que benga qui pour bande comme sous que batum sous na ba spécialisation soit disant que spécialiste ya code ya tout ça bande comme bazo ko ba marambona tout ça na kana yo o répondre biso lelo ozo même biso trop na ba théorie to so comprendre te mystique na biso eza na théorie te je t'avais dit mystique na biso et opéraka aussitôt mais il faut mutu azala na ba critères supposant il y a beaucoup de gens o azoya ko salisa musala ya lolenge wana bongo batu oyo mususu tokoloba na ba télé te ba o bazo utiliser ba d'ailleurs obimisa ki terme moko multiplication da ba lobaka l'argent se multiplie na commerce. Vous comprenez? Mbongo se multiplie na commerce au somi marchandise ya 100 000 au teki yango 50 000 aux gain à 50 000 mais à la spiritualité ou sur les plans ancestraux
ce que ça il a mutu service wana ezalaka augmentation d'argent aux ans à 10 000 au reçoit 100 000 aux ans à 100 000 au reçoit 1 million vous comprenez donc c'est comme ça koyate olela parce que kolela nayo et komemayo kaka na libulu yaka na ba critères ya mutu aye complet na kosalisa musala puisque ezalaka donné pour recevoir. Est-ce que vous comprenez? Biso tozana prenez vite eza lutte contre la pauvreté eza na pouvoir à précipitation ya ko matérialiser. Non que prenez vite na influence ya ko kumba batu na nzela ya liwa, to prenez vite pouvoir à précipitation ezali pouvoir à promesse te. Mais ezali tangu tolobi et salemi. Est-ce que vous comprenez? Non que mutoye ono obando kenaye na ba Jean chapitre mundelende a classe qui dit livre wana pona ko distraire muto mwindu biso ba indo na clarité photos na ba temple na ndako oye ko talisa biso le passé ko reconnaître pouvoir na biso. Est-ce que vous comprenez? Donc biso ba to mwindu retard ezalaka te na likambo na biso supposant que mutu mususu aye ono guide ndenge na zali boye projet ezali boye neti shop na nga na zo teka na zo mona clarté. Vous comprenez? Ce qu'on dit ça, na bando kenaye Jean chapitre non boy non. Pesaye directif que non sala boy okomona. Est-ce que vous comprenez? Donc mystique na biso ezo opérer aussitôt. Koyande te na ba critère ya koya kolela. Parce que pouvoir ya ko changer tokotika la pauvre ezalaka na maboko ya mutu. Parce que aucune liberté n'est gratuite. Que ce soit physique ou spirituel, chaque liberté a un prix à payer pour être libre, car tu es le seul responsable. Il y a souffrance aux autres traversées. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu ça, mystique nabiso et opérakate, naba promesse, to ba Jean chapitre. Il suffit et coïncider na l'air au ba déroulaka, cérémonie, et puis mouto ko réussir, et l'eau qu'on a dans 48 heures. Alors, journée à préparation, na journée à ko réaliser promesse. Mystique nabiso et opéra kabongo. Voilà, alors ils ont un décomoko à toute une question oyebi il paraîtrait à l'écart même pas nayo bango famille na bango babenga ki na monga fula que famille na bango bazalaki na oui wana papa je crois que mbaba ki ne loko moko ya famille mais et comment ki ko bato bakomeka ko kufa bazo ko kufa mais bazo so appelle sous bomengo te bomengo zaki li sous-souté moto ki na ngo kufa ki tout ça bazo so appelle sous-souté parce que la plupart bakomaki kaka que batika ki na bango. Mais babi et comment dit ko boma batu. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre yo na famille wana tant par rapport à mbabo loko wana tel c'est beaucoup qu'on a biso boma batu to ndenge nini pour c'est qui est clair beaucoup qu'on a biso et boma batu te sauf que nde biso batunde to zande na mutu lelo aza akomi capable de tout faire sauf que kolinga muninga ne mutu biloko wana souvent etikala na respect ya hiérarchie. Tango yo obongi mwana kingandi pe abonga et il y a des gens basimbisa biloko wana yete mutu il faut à utiliser yango juste garder tango mutu wana kozwa maturité pesa ye yango otiki mutu wana ke na poto azomona rien ne marche asala boye mabe Soutsoke ameki ko kanga son moko ndenge ko sila mo été parce que eloko il faut epesa équilibre na nyoswa ko simba ata 1000 francs na ata 1000 na ye ata mo $100 ne ezwa équilibre ya ko sala makamalunga e simba mi na maboko étranger yo kansaki yo muto simbi eloko wana ko zana pe ti na zwaki eloko wana natali na famille na bango na koti na profondeur natali eloko wana kombo ya mutu batika kiango emonanaki papa wana menini azalaki nango a vivre trop na ignorance na futi siembanu ya tango nyos tu wana apesaki eloko wana mukongo tango accompliraki yango ye wana j'espère que baza bat oyo na lingaki même na legisata na ba télé parce que ignorance est combien peu ko avancer plus que babolam o tozo sala pona batu bat de commencer ko douter net que babilo on a biso kalesa la société mais aujourd'hui ba o bazo douter bongo bazo kutana ngo mais pourquoi muto mwindo miniti peu importe coin ozali na mokili yebaka ba travail na biso ezape il y a des objets sacrés na biso to kombo ya koko na bino moko to ko mettre ngo en pratique au sombi marchandise ata ya 1 million de dollars au pesi mindele wana mbongo to saleli yo bimpa na biso o mona ke mbongo wana ezongi na ndako me yo bénéficier na marchandise
Ah, Zéland de Rocher. Mais biloko pamba tu vas nous salaga awa na bumwana ki ozana 1000 francs. Bo bana baye na sambeleli yango bana classe baye na sambeleli yango na pesi bango bakolia nango biloko ebele bakolia bibwati bakolia batomison bazo c'est la banque 1000 francs. Eh bazo à l'époque yeba ke mbongo ebele. C'est là. Ba 20 francs tant on azo sala ngo. Donc au pesi mutu 1000 francs. Ba pesi biloko azo sur échange à 1000 francs. Mais moi, je ne comprends pas. Mystique et mystique. Vous comprenez? Donc, mystique et mystique, je ne comprends pas comment est-ce qu'il a éclaircir. Les lois, bateau bakutani na libakuke et boutique na yo. Na boutique ya moto aza château vibratoire na est très élevé sur le plan spirituel. Akoni okola yo. Ba client bakota kuna. En même temps soko teki ozomona lokolo zotek. Soko konte mbongo. Omona lokolo mbongo ezozanga. Ba projet batinde la ko ba bongo ba ko zwa moi ba ko réclamer pourcentage na bango na terrain nyos wana ya consacraka. Voilà. Alors merci. Alors Zaki bon parenthèse par rapport à ma question, il y a bandeko to continue à faire il y a Kovo toujours comme moi mikolo oyo toujours mon ba musicien changement un peu à coiffure mais oui mais tout le monde a mingi pas baba bandeko ya ba tradition monsieur côté un peu religion tout ça. Mais dans mon topé liboma sur bakati sous qui bon mon abo esprit et se calmer mais moto za normal un initié sur bakati kovo atiki mandefo pour les ignorants baza rolandaka sans les savoir baza hôtel abiso nini baroki koyeba ezo en fait ezo signifier nini papa journaliste mon kendi aujourd'hui tu as devant la télé tu as la ba hypocrite il faut to lo ba réalité na ba secte nyos ou na ba masanga et évoluer selon ba principe il y a chaque site au moutako que nous s'adhérer. Il est important tant aux autres se sentir comme si rien ne marche ou ça ne va pas. Il faut qu'on puise na ba ressources culturelles na yo. Mais aujourd'hui batouana ba comme une mission il y a qu'au distraire mokili. Vous comprenez? Tant bino bozo landa eloko oyo yebité. Pourquoi? Ozo mona te ki azo gagner ba réunion na bino ya zo tombwama. Vous comprenez? Na ba secte to monara bazo mutoke sika. Tant usko bazo pesa yo kombo, il faut ba longolo suki, ba consacrer au siko ba pesio lokola baptême. To monara ngope tant muto. Muto nga komi liboma. Ba kata ke suki pourquoi? Mutu tant nga liboma juste que ezalaka projection il y a éclair moko ya négativité et déstabiliser taux vibratoire nae et taux vibratoire nae et que na base astrale ba démon ya base astrale ba simbi yango donc ki musuni kaka ezo exister na terre ozomona mais spirituellement aza déjà bloqué na base astrale. Vous comprenez? À l'état initié au éco longolé na base astrale supérieur et ko ravitailler et ko luka et retenir. Il faut que ça ait une nouvelle naissance. Botiseye ya siko longolier souki, o comprendre? O tie moi ba cérémonie moko to sala kama maloba to sala kama funda mi o tie na muto tie minkumu eza protection. Et pour minkumu wana eza kana ancestral. Il y a des protections ceux qui bâtissent yango na nzoto muto alukio na kitalata la moni océan. Alukio na kitalata la moni lion. Alukio amoni libanga. Do batu bazo yebate il y a des antipoisons tozo sala. Ezaka ya bukoko na biso. Donc tout ça les musiciens font eza na ngoka ancestralité baké et apprendre yango na bato ba ya ko photocopier yango epa na biso. Bazo gagner ba âme o eza un peu faible, ba âme perdue. Parce qu'il y a des gens qui ont marché dans l'ignorance. Et puis l'ignorance n'a pas comme la maladie contagieuse. Ce qui a vendu permet à déstabiliser, à décourager. Prenons l'exemple, il y a des gens au cause d'un ambongo il faut saler la projet. Ce qui est les solo à décourager. Si quand on bilo qu'on peut ça bénéficier. Il est important, peu importe l'eau que vous traversez, garder silence parce que mutu oyo zolobela oyebiete. Parfois ba proche souvent bango babundisaka mutu tant ozo réclamer et azo multiplier face sur ya kotakele yo. Donc c'est comme ça phénomène ya biloko tozomona ezali monde toujours ya mai ya ba onde et simbi se craignons tuana ce que bato bazo sala ngoka na sentiment ya rolandara kasko qu'est-ce qui peut leur arriver. Il est important mutu azala instruit sur le plan spirituel to betela ngo c'était
ezali seul moyen de se débarrasser contre l'impureté. Ezali seul moyen de se débarrasser contre distraction. Car la vie, mbongo te ko somba bo moya mutu. Mais ça parmi ba complément et ça la en sorte que mutu à vivre tant moulaï na planète Terre. Sans l'argent, la vie c'est une prison. Au lieu ya kobunda. Kobunda pe ozobunda, ce qui ozomona que il y a un ça ne va pas. Étant donné oyebi évolution spirituelle te, ya famille obota melaki, il est important ya kozwa guide. Tokozwa gardien sur les plans spirituels oya kobana ko bondela rapona yo ko sala ka ba rituel pona yo ko épargner contre ba danger o ba projetaka yo jour au jour au fur et à mesure ozo changer to ozo kola to ozo progresser au fur et à mesure multiplication ya ba attaque et ko yela yo na vie na yo. Donc c'est comme ça papa journaliste Mukendi. Donc ils ont chemin à biso. Alors là to yoki pour la neko ou balanda kaka bilanda landa. Alors to continue na sujet na biso. L'affaire Mami Wata et banda kala depuis bakoko na biso kino lelo oyo, mais sauf que lelo ils ont payé sa somme. C'est pendant que nos ancêtres on apprend que ils ont divinité au même bayaki ko vénérer. To kota d'abord na kati na yango Mami Wata. Papa journaliste Mukendi. Mami Wata, Baselu Wata, ba existaka. Preuve nga koko na ngai akuta na makambo wana na mai moko to bano benga mutu popi. À l'époque, na koma pe mai wana. Oui, sirène azalaka ko bima. Oui, ezali na ba Congo, na précise na boma. Na koma pe mai wana. Popi, mindele pe ba ya kuna ba meka ko renverser pouvoir ya mai wana, bazinda wana. Ba natif ya ville de Boma où ezalaki comme deuxième capitale confirmée à l'époque puisque capitale provisoire ya pays ezalaki Mbanza Vivi. Alors Maiwana ezalaki na pouvoir makasi. C'est kuna nde biso ba consacra biso ba makambu ebele parce que mutu popé ezalaki divisé na 3 chambres. Vous comprenez? Donc ba Ondine na ebale. Aujourd'hui, na linga ki na zong mpe ko faire comprendre batu. Na question moko tuna ki tout au début bon na ya ko éclaircir batu. Phénomène ya kodia. Aujourd'hui même des enfants au batu bazolo baba na mususu baza ba kodia. Baza ba ancêtre. Les morts ne sont pas morts. Tant mutu akufi bo kabwanika na musuni mais azana bino na monde ya molimo. Bazo mona souffrance ba famille ezo traverser. Bazo salaka réincarnation ya koyako botama pona koyako épargner famille. Il y a des bana bazo sala lelo ba jeune kaka mais azo réaliser mambo minene. Ba kolo tanga vani bazo sala makamneti defense koko na ye azalaki boy. Azalaki mayele. Mais ce que problème ezali femme lelo azo sala makambo. Bazo comprendre na bangote. Ils font des avortements, vous comprenez? Oh, mutu wana yo obomi alingaki aya pona ko épargner famille na ba certaines difficultés. Yo obomi. Vous savez, chaque génie nozo me mana mutu na yo. Soki to yé na contexte yo toza ya ba Mami Wata. Mami Wata à part phénomène. Oh, basala yo en contact na ye. Oui, toza capable ya ko sala. D'ailleurs, eza parmi baka batu bayelaka. Mais aujourd'hui, il y a des gens bazana basia ba Mami Wata na bandako. Mais azaka mutu boye azali Mami Wata comment azali? Omoni bakoko na biso bano salaka boye. Moi si soka zuisemi. Il faut avanda na ndako atambola te. Parce que tango bimina libanda bas esprit et tambolaka. Phénomène yanda ko ezalaka déjà stabilité moko même sur le plan spirituel les ana signification carré oyo monaka. Même tant que tozo bondela to salaka mutu na katelu Kongolo eza protection mobimba contre ba force auto bengaka et ya te pona egrimacer mais et obéir na demande oye ayeko kotsa envers ye. Est-ce que vous comprenez? Alors basi mususu na kati bandako il y a des gens qui disent souvent que non. Ba femme baza ba être moko faible mais malade. Excusez-moi pour utiliser terme. Femme azali puissante pardon. Mutu ce qui même comme attaché na femme. Supposons que mano liaka 10 000 par jour au comme na moi calcul.
femme a rappelé la kamutu que kende koluka. Il y a des femmes sages yakala, baba no mona ke mobile ne rien ne marche, yemo ko moi ça ko ça la mobile ne ba démarche. Alors que la mobile n'est solution sur le plan spirituel parce qu'à ce moment comme si mobile nae makambo ezo simbate. Mais biso mibali tozalaka na contrôle ya vie biologique to évolution ya couple que kota vraiment té parce que souvent batu bazo vivre trop na ignorance. Il est important mutu azala instruit na makambo ya molimo ko yeba évolution na bino même na kati ya couple parce qu'il y a des femmes lorsque ozana ye makambo ezo marché kitoko kasaza mami watati azali mami wata rien que femme wana siko femme wana sa ilaka yo zuwa wana sa ilaka yo oyebite ke une fois ozana ye ensemble bozo sangana kanzoto ezo alime yo corps pona o méritaka ba opportunité azo interdire yo kokende ko trichaka ye parce que moi si wana libanda wana yo ozo pesa confiance azape na mutu na ye c'est ainsi que comment partager donc vie na yo comme logo la prise moko ya fiche domino ba comme ko tsa ba prise ba to ebele ba comme ko utiliser yango tant makambo ko ya ko bloquer mais ko condamner nani yo moko protéger basi na bino ba mami watabaza ebele na mokili oyo na mokili na biso ya musuni boye ebele. Il y a des femmes qui réalisent makambo, même mibali bazana une capacité à réaliser yango. Je ne sais pas ce que vous êtes au courant. Il y a des femmes fortes. Ba femme forte était. Mokili zo benga ye femme forte mais aza mami wata. Bon mengo na ye azo matérialiser yango na be fort. Bozo mona lokola sière na ye mais aza na appui spirituel moko bo epusaka ye et surtout ce que aza encadré na ba guide. Baebi ko sokolae. Papa, femme wana ko kokaite. Vous comprenez? Mais bazalaka dominante non, balingrate que mobali amatela bango ou bien bazalaka ou bien bazalaka soumise. Souvent ba femme ya bongo on retrouver na ba critères boni. Bazalaka soumise. Réclamation na et se répétera parfois 4 fois 6 fois. Soka lobelo likamu avant une esui et puis souvent na biso mibali ba critère ba femme ya bongo biso to mona rapena ya komonela soit basi ya bongo bazalaka muso zo kipena oyote amonio na mabe trop ko sutuka boazui décision éloigner au peu vie et commis déstabiliser. Vous comprenez? Dans la vie il faut to zalaka ekenge nzela oyo ya basi oyo tozomona oyo ezali nzela moko ezomema ba makambo ebele. Oyebi ke moi so asala ba avortement une fois oke ko sangana na nzoto et surtout ce qui est coïncide que azana ba période na ye okoti na kati ya sacrifice oyo ya sala. Oh mais yo yeba makambo na ete. Oyeba ki makambo na ete. Asala makambo na ndenge na ye. Asala makambo na lolenge na ye. Papa journaliste Mukendi. Vous savez il y a des choses aujourd'hui ils ont ressemblé ba vie sombre. To sala yango te na koyeba. To sala yango kana kozanga koyeba. Mais il est important koyeba ko se purifier chaque likambo ko sala après avoir ko sala yango respecter règles de purification kaba lingaba orienté yo na au vivre na générosité ezali seul moyen ya ko purifier karma. Ezali seul moyen ya ko diminuer ba charge. Ezali c'est moyen pour éclairer chemin na yo. Je vous dis, il y a beaucoup de gens aujourd'hui pourquoi bo monara. Na loba ki ya nyonso muto ko sala, okozo ba revenir nango. Vous comprenez? Alors tant yo ke ko sangana mwasi wana nzoto de l'habitude. Et que yé azana ba alliance na ye, yo poza ignorant. Voilà que obungisi orana yo. Orano e ko zala étouffé. Ba yiba ke étoile ya mutu te, mais ba distrakande destin ya mutu. Vous comprenez? Donc étoile no bazipi yango kitenda mwindo ozo brûler les susté. Ezalaka. Il y a des gens bazo accompagner yo. Soko zwi kambongo na yo ya salaire pas oyebite comment ko se défendre. Omoni na défense ya vie na yo. Quand il s'agit ko kota nyongo kota. Quand il s'agit ko kota crédit kota o se débarrasser contre l'impureté. To na kateli kambo o ezo rendre yo vie mal à l'aise. Ko liate comme ça ka mutu munene pédicure. Ce qui est bimino na kate libulu wana. Et au quoi accomplir no yango bien après.
Vous comprenez? Parce que ce qu'on perdre vie oyo, vie kuna oko kende ya nzoto wana et ko kokana te na vie oyo kuna oko vivre na ba principe mususu. Vous comprenez? Pourquoi biso to kendaka na astral, to kendo kuta kuna ba ordre mususu. Il est interdit ko kota na astral supérieur ba ko bloquer yo kuna. Mais bande ko ba yo ko ba maté ya mususu ke no perdre na onyo so na mokili. Pour na lola ba chantre kutu ba zo imba ko ba mikolo yo trop. C'est pendant que c'est pendant que Congolais za moto mabele ni za na richesse belé mais ba yembela ka ba nzembo ya bongo donc vous savez pas bénéficier na bango to ndenge ni na comprendre mais na loba ki ngo tout au début awa eloko wana ba imiter wana eutaki wapi eutaki e pa ba mindele distraction na distraction perdre na yo nyonso me ko perdre kombo ya Jésus te parce que ne ko sumba okozanga lola te okozanga lola te le paradis a un prix. Le paradis a un prix. Est-ce que Moutou o atoni samina bomengo azwakata ko calculer via muninga? Ko sala vie d'enquête na via muninga. Sauf ka ko copier projet moko sala ki amoni yango keza bien a imiter yango yepe asali. Mais yo Moutou zangi vie na yo kaka vie d'enquête na ba vie ya batu. Ko kanisela batu. Lelo oye ba pesio, lobi ba pesio jouana ba bisio non, zelanan omemi Moutou wana sango mabe. Yango na lobaki pouvoir ko changer na ko tikala kaka bongo ezalaka na onka ko linga ya mutu toloba pauvreté na richesse ni esumukisaka mutu mingi mais peut-être pauvreté ezosumunisa mutu na kati ya pauvreté okozala mutu moko zola na makanisi moko nanu ya grave l'air mutu eko rendre na faiblesse sexuelle pauvreté oui okomi faible sexuellement mais je te dis parce que mental na yodo eza vraiment positivité eza stabilité oza mutu moko kanisa boye okanisa de part ou d'autre mais comment ça et puis ça tire et bomaka avant mutu azana bomengo totala na boye ndenge to ça to sombaka na biso liwa te mais mutu azana bozui en tout cas tokotalisa batu be exemple typique ebele ya batu bazo vivre parce que et loko moke bomaka mutu mbongo surtout ceux qui ameki ko s'engager na vie ya kozalaka mingi en contact na basi ezali ba maladie moko o même na traitaka ba prostate na traitango et puis na format qui sous batu baza bien placé na kati ya communauté bazo traiter yango. Sans l'argent la vie c'est une prison. L'argent est les racines de tous les problèmes. Vous comprenez? Ngaite mutu na lobaki la vie appartient au courageux. Mutu oya koya azale bienvenu na kati prenez vite. Tiko tak. Vous comprenez? Toyete pona ko influencer mutu. Ngate mutu na lobaki vouloir ses pouvoirs. Malobango toya ko kuta yango. Ba o balobaki yango ba yebi le pourquoi. Balobaki yango. Ba o balobaki doute ezali seule barrière o ekoki ko tika yo prisonnier. Na vie moko ya bu pauvreté. Ngaite mutu na inventé adage wana. Et lobamaki. Vous comprenez? Donc tout est clair. Makamunyo sezalaki nango clair na mokili. Bakoko na biso. Chaque mabina obo monaka ombundezo beta na kati même ya ba oba salaka nini autochtone nini oya musique traditionnelle. Musique traditionnelle. Chaque rythme ezalaka na signification. Ezali na ba rythme o ezolakisa ke tozolela bakoko kote bakoko na biso bauti makambo euti. Kubele bakulu kubele mambwe do ezotalisa biso kote bakoko bauti. Mais aussitôt tozobelela ke ekenda bakoko batika batu batongo batika la biso tozana batu awa. Mais nous sommes négligés na bato bazami ba o baza musika bazo reconnaître. Alors tout ça neti nini? Chaque rythme okomona ya ba musique na biso ya bokoko ezo signifier likambo. Chaque okomona mutu azo beta corne ezana tina. Il y a des invocations na kati ya cimetière o lelo babengaka terre sainte. Esengaka zwa corne oke kotala koko na yo na kati ya cimetière. Kokena nsamba te. Kende zwa bako nako pesa moi pratique moko zui kokoti ozui mai wana o pasoli o tie na cantine o passer longue ozui mabele o passer OK ozui corne o monaka soko yebi ko beta yango OK wana kozala na mapapa te okoti kokota te boye parce que ya kendela kina kisikia kolala kota kisima koma tina tombi na e soki ozui orientation comment ko marcher na kati ya cimetière obeti eloko wana olobi zonga na ndako kotala su cimetière zonga na ndako akoya na buto eko pesa yo réponse. Vous comprenez? Il y a des pratiques biso tozo sala
guide ngai ndenge naza soko tikinga bazoya ko kanga ngai parce que ba niongo trop na lobi na ça na première fois nazo intervenir nanu pona yo tellement bisiko za longola mapapa pa na soki to oza ana pays ba tebele ba bengaki yo rien que ko yamba na yambie na lobi kende ba revenir ozwaki yango ba félicitations mais félicitations ezo salate en sorte que tout le monde bandime la guide nako bana ko recommander batu balekaka na ba télé na bino awa toko zwa bino na ba reportage ya ba chaque famille o bazokutana na babolamu babolamu wango ekozala te ya ba Jean chapitre au sali boye boye juste au sali boye boye lisusu te ezali aussitôt. Alors ben convenient nini ekoki kozala na moto yo alingi mbala moko vite po moi ici kana baza ko banga balobi kende ko muke foto na ndeko Shekina le rôle aye batu mingi baza ko zwa mbala moko lolenga zo ko talisa wana ben convenient ni ekoki kozala na simana yango. Bon ce qui est vrai quand quelqu'un vous parle quelque chose de la positivité il faut que souvent il faut que vous vous rendiez compte que son contraire aussi existe. Oui, c'est vrai que inconvénient ezali. Inconvénient ezali nini? Inconvénient ezali ce qui compatibilité ezate par rapport à orientation, il y a évolution, il y a direction. Là on recommande la barrière pensée. Lelo oyo na lobby tout au début pirate ba imitant on a original. Même il marche au temps musu to ko tambu c'est là ode na kati ya orientation na yo. Peut être changlatan moko to côté moko bakanga ki yo prisonnier ba imita ki yango pona ko jouir na ba sentiment na ye. Tant musu so ko zwa yango pan mbala moko komi na barrière pensée. Kaka même bangombe kaka même bitabe kaka même bansamba ngo na baye ko somba yango non c'est pas ça. Yo kamela peut être inconvénient ezali soki compatibilité ezate koyoka na ezalité voilà que makambo ekozala impe kilo ya ko se réaliser dans 48 heures ndenge tolobi que prenez vite d'une manière tic-tac parce que voix intérieure et joua rôle makasi na kata misala na biso ya molimo doute ouais joua rôle munene na kata misala ya molimo vous comprenez ngana banozala na koko na permettez-moi na kolobango toza na kati ya zamba toke kolala toke kofie la banini ba porte pique na zamba koko na ngatango tozo koma place wana to bongisa kitango botelemi azui munduki akiti boyena se ayebiso okanga miso okangi miso fongola ayebiso vanda utala bobo komi place wana foboke ndiko kengela banyama baya pafona nzete ya mbila pafona nzete moko ezokoisa mo bambuma moko banyama ngo baya kolia vous comprenez donc tozalaki na doute et jusqu'à présent na sala ka makambu nanga sans hésitation. Vous comprenez? Na sala ka makambu nanga sans hésitation parce que na yebi o ngai na sala. Suis capable ya ko défendre yango même devant ya 1 million de personnes. Na ko défendre yango ke ba koko na biso ba lekaki kaka te mais batikaki oyo ekoya ko batela biso na vie ya modernisation oyo tozo vivre lelo. Oyo et apporter les biso makambu ebele o ezo kote sa batu na kati ya distraction et bungisi e kaboli batu banzela na kati ba famille ba guerre d'esprit eye ko yoka nezate ignorance e komi mais na kala tozo bosa na ke y a des gens a uti mboka ayaki na chasser na se ya lipeka aye ko kuta bino awa na ville bozo seka etala wa uti na mboka a uti na mutu wana ko mona boy abandaki na cabine kabini na ye principe wana bapesa ki ye elamba wana bapesa ki ye na mboka ke soko ozokende koteka lata yango kaka bomona ka mutu yango ayaka ne lataka chemise moko ekomona yango salite swati bomona ke kaka ju musu bo compagnie mutu mboka komo somba na ba remorque pio neti biso ba Congo okomona mutu musu oko négliger so ba yebiso ke biloko ya ye okondima te bakoko na biso balingaki te pouvoir na biso ezalaka na ba modèle oyo ko bendela batu matoi na ba modèle oyo balobaki na biso to opérer aussitôt mutu azana ba critères normal donc tout le baké code exigeara humilité tout à fait et puis batu baza permis na biloko wana bazalaka na dévouement moko kozwa kutu idée bozwa kize na ba pasteur boke ko sala ebo ayebi ke boza bazoba parce que loko ngo ezaya yo ezaya ye te mais tant que ye azali mieux placé
na ko utiliser yango pona ko meke mpe ko soutenir bino to ko pesa famille stati siko yo tango zo akize ya ko sala nonini asa na discussion a ça no discussion te. Donc papa journaliste Mukendi, il y a des choses même quand aux hommes connaissance aux hommes connaissance spirituelle ba pesa qui en ôté à la divagation à la portée de tout le monde. Mais et pesa melaki pour na bateau bazana komi kitisa. Initier mon côté azana critère moko ya bavoyo. To critère moko ya boye ya mapeka, ya tête haute. Souvent des grands initiés bazala ka bateau moko ya kimia. Ba grands initiés baza bateau bayebi valeur ya maloba. Bayebi pouvoir ya langue. Il y a des mamans ba beniraka bana na bango zo kende voyage azuyo. Okumbami azobondela teme azoloba. Yango wana pouvoir na biso. Mais ba akize yango c'est du fétiche. Yango wana pouvoir na biso. Biso toza wana na ko instruire bato. Mobali no ko mutu tête haute. Azovandela suna ndako te. Oh, ba ko peso orientation. Oko belela epe o recommander pe o encadrer mobali no gagner ya komi ko vandela ndako. Na yo moko komi ta musuko leka. Mais mabe moko susu ezana ba côté na biso. Il y a des gens mususu awa toko betani mukanda ibano ko ressembler difficile. Na malobaka na ebise kende sala boye lukama ya source zwa sala boye dans 3 jours pesanga résultat kende ko tsaba donner pesanga résultat. Oyebini na koma koloba ah guide musu na zomi tuna betelanga susu deuxième bord na mona ke soki fuma mambo ngo eza vraiment ya solo. Oh bolamu oyo moni par exemple oyaki ona kendaki songolo na kendaki boye na zwa kite basaleli oyo yango ekomi suko tinda yo est-ce que esalemi na onka kate yango moko. Vous comprenez? Il y a des gens à Salaga Comex, au EBC, Lukelanga telle chose, il y a beaucoup qu'on a biso. Pesanga yango. Kende place au tekela, salaboy, pelisa kamilinga oye panzana wana avec nini boy. Et chopine comment moyen ezate. Mais les muso comment koloba ah guide. Les muso pona bakisa te marchandise moko awa ekomi ko attirer batu baya. Vous comprenez? Lelo batumusu bazalaka ba patron remarquable que patron na ba non respect ya ba principe ya comment ko batela kodia comment ko batela kinyumba comment ko batela kimindi na o comment ko batela bongo na yo lelo esala bango ba réussite bazoko kasuko telemate eloko wana soki o désobéir et bukaka na dimension moko moyen ezate. Il y a des gens bazo finga bokoko na biso suite ya nzela moko akutana kinango aebite ke na ba échec nde mutu apprendra comment na kolekila susu boete il faut ce qu'on a ya boye ba komi ko finga bokoko na biso oyebi ke bakoko soki ba pesio mu Congo eza chose facile te pona ozonga so en contact na bango. C'est ça qu'aujourd'hui batu bazo mona yo kansi po ba mettre en contact na bakoko eza tango yoye otindeli guide Shekina au kabeli guide Shekina 10 000 francs au kabeli guide Shekina et somba makana mbongo te mais mbongo ekopesa ekosala en sorte que tozwa ba ingrédients o ekosala yo ekosokola yo ekongengisa yo ekopesa yo solo o ekosala batala yo. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup qu'on a biso tokoteka ngona mbongo te mais ba ingrédients o ekorendre yo service na ba différents cas o ekoyana ngo. Biso tozana biso entre les biens et les mal bakoko na biso batambola kibongo ya nzambi ya kaisala evo mutu asali yo mabe yo salaki ye mabe te mbolobi ke ngai pe nazolakisa ke bakoko na nga bazalaka musika te na nga nazopiniri ya kovanda na ndako opeti ye genou avandi na ndako ba course de pouvoir wana eza na ba compagnie siko yo ignora tala ndenge bazoni okolo na compagnie yo kozwaka ba congé okende na lokopema na ndako mais osali eloko te okota musala oyo donc yo ka bayina elongi na yo bayina yango mais siko balatisa yo eloko moko boye bapeso yango na mbote kaka yo kansaka mbote nyonso ezalaka mbote malonga toute ba appréciation nyonso ezalaka ya bien te bakobetelo maboko juste pona ba kanga makambo na yo kopeso sourire yo popesi sourire metango baluki kuna muta tali yo na misu moko moye ezate a capter rayon o ezo appuyer yo a bloquer yango.
Natala kabatu, na ba fête bazo que tout na gamitu, ba motoki na bino ezo sala mélange. Merci beaucoup. Vous aurez des conséquences. Natala kabatu na ba fête, esuka te na munoko. Soki pena no bosser munoko no te na tongo, il ne faut pas kopesa ka mutumbote. Journée pe obimi na ba objectif ino ya koluka kopesa ka pe mutumbote te. Bonjour Kara, c'est normal. Oui, au garder pouvoir na yo oyo zo ke sa ila makambo. Nga soki na travailler yo eko zo ke na tribunal, ozo ke ndeko samba. Na travailler yo kopesa mutumbote te koyamba na mutu te koma kuna malobano premier malobano fo ebima na munoko oya juge boko sa na échange yo kopesa mutu bonjour allez-y comprendre ozanani donc bimisi ba énergie ozo dégager mais tant que sali ke échange wana mais opesi ye ya pesi négativité na yeti donc ba konti musu ba jour musu soyé bo ya pesi ta mutumbote te oyebi loboko à gauche oyo ezana secret belé. Mais pratique on a tout kolobela on a ba émission oyekoya. J'espère que tu peux éclairer bati ba makambo mo ebele ebele. Voilà, merci beaucoup to komina suka émission. Merci d'avoir répondu à l'invitation na biso. Mais le lenge nini bozai ko s'organiser pour na bandeko oyo bazali na ba question pe moi mingi pour ça boyebi bolenge nini bozali ko s'organiser pour na bango. Bon, bato bazana ba question to ba o ba ko passer na consultation. To ba koya na ba différents baka ba o bazana pays une fois ozali awa fils eko kutayo tozana ba makambo mo ebele o bato ba koya ko découvrir contact eko zala mentionné wana voilà merci contact ezali plus 240 pas de problème plus 243 89 53 28 423 plus 243 89 53 28 423 wana soki ba contacter soki bazuite bato ya communauté bato ya bureau o bazotambola nanga ba papa nani bakozwa principalement nga moko guide to soki nazali occupé mutu azala kempe patient puisque kozala disponibilité tango nyonso wana c'est que l'air nini to randaka bato ba service soki obengi une fois deux fois na yambite essayer un peu ya kozala patient ba ko répondre yo ba appel normal ba réclamation wana yo muto lobela kinga yango obenga kinga ke bato bazo benga bazo yamba te ezali par contre ya ba misala ka ndenge wuti ko salemela mais maintenant to kozala disponible pour ba paya bayaki mu paya soka ye na mboko ya ebité une fois que amoni yo te pendant la journée akomaka na barrière pensée il faut que ba ko protéger bato ba reconnaître yo ba souti ba billet ba avion. Mais ba mususu kutu déjà to banda na biso déjà ba projection depuis kala puisque tu as limité te na ko rentrer ba service car to yebi ba élément na ba génie titulaire au bazana ba différents coins ya monde donc je pense c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. To komina suka émission na biso merci l'ingénieur Elohim Gelesi na ingénieur Isha Bazaki wana pour que bozo biso malamu et na supervision to zaki nande ko Sony Mulopwe merci na bino sur la confiance et la fidélité. Bo s'abonner massivement na haut-parleur télévision. Salutations à maman Bibi Cheuno, salutations à maman Kamuna, salutations à maman Monique, salutations na papa Nabiso Konde, salutations à Kokoroko le Fond, le Saint-Esprit parmi nous. Quant à moi, je vous dis bye bye et on se voit au prochain numéro. Debout comme on est, fini par les sons.